malamu mama olangi eli kezali tokomonana na mboka na tata tokofanda libela elongo na ba jelu kende malamu. Ils étaient vraiment tous deux parents. Devant bateau basela nzambe, devant bana babenga biso bana bazeki ba parents et bapima biso même mbongo na bango bapima biso ngote. Conseil na bango bapima biso ngote. Nzamba zo lukunga nazobondela nzambe mingi papo ya continuité à musana nzambe. Voilà, je suis en train de réfléchir nzamba sarangolu faut pesa maté pour te ce qu'il faut pesa mi destruction peut des bandades aux ana kata ministère. Si c'est moko Afrique Info avec Franck Stemai qui andankala twende. Il faut reconnaître que ceux qui prennent de conscience des combats spirituels il y a qui là il y a gêné na réalité combat spirituel réalité il y a malédiction familiale papa tozango na nzela minisa combat spirituel je sais les musiciens chrétiens a comme puiser na musique à l'autre côté au moins papa arrangement par rapport à cri par rapport à danse côté l'effet étranger na katanda kwanza elikiana ngai ezali na yo kolo elikiana ngai ezali na yo kolo bana King bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site ase moko Afrique Info avec Franck Stemai qui andankala twende. X-Bass Marandura Franck Stemai Yasika Eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala na spécialité na bango poulet au makala Souka nelengi basuki wana te olingi kolia bio yaka mbangu na Restaurant l'Orangerie na service na bango cuisine congolaise olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te yaka kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Aimable internaute, merci de votre confiance et fidélité renouvelée sur www.africainfo.net. Merci beaucoup également à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, de vous compter parmi des milliers d'internautes branchants ce net moment en train de nous suivre dans le cadre de cette émission, bien sûr. Culture Info aujourd'hui est honoré, mesdames et messieurs, par un grand de la musique chrétienne, comme voilà, vous le savez. Et lui, il s'appelle le papa Denis Ngonde, qui nous a émerveillés par ses chansons, bien sûr, depuis plus de 40 ans aujourd'hui, des ministères. Il est venu quand même nous parler de cet événement qui se prépare ici à Kinshasa. Et vous qui nous suivez aussi à travers le monde, je crois que vous serez très très contents parce que il n'est pas trop télé, mais aujourd'hui quand même nous a fait cet honneur de venir participer ici à Afrique Info. Il est avec nous, nous allons dire bonjour Papa Denis. Shalom, shalom bien aimé. Bienvenue. Merci, c'est partagé en tout cas. Merci dans votre plateau, c'est vraiment un honneur pour moi. Vraiment. Alors Papa Denis, banoto bamonio bagangi, waouh Papa Denis abunga. Papa Denis mona ali sauté. Bonne santé.
et puis bon makambo nyonso. D'abord je rends grâce à Dieu ndina bina honneur au Salinga na nzela ya ndikonanga apôtre Pida. Nasa bien je me porte à merveille toujours dans l'œuvre du Seigneur tous wana to sala musala nzambe et depuis que nzamba benganga na repop ndezalate. Peut-être sur les médias, ils peuvent avoir raison, mais ngamo comme tel, je changer attendez quand ils invité, sollicité, l'église Béléné de l'église Mongolgotha Massina, c'est là où j'ai prêché et j'ai presté. Donc nazaranga musa nza bato ba ebinga ba biki nazara toujours parmi les musiciens chrétiens. Il y a beaucoup de bouja mingi par rapport à musala sur nazara mutamisa mutami balete na yesu ndene. Papa de na plateau to benga yoka chanteur de l'Éternel, frère Denis, apôtre Denis, pasteur Denis, archbishop Denis, to benga na komboneni. Frère Denis c'est mieux, so benga frère Denis, frère Denis. Qu'est-ce que ça chanteur na po to zo na mikolo comme de monde hein? Non, ils ont monté naza frère, naza chanteur. OK. Naza évangéliste consacré puis naza pasteur pour na célébité théologique et je suis licencié en théologie. Au sein de l'église ou bien pasteur Naza déjà na ensemble on a déjà fait pratiquement 4 ans comme on a organisation des adorateurs. D'ailleurs je suis en train de construire une église quelque part dans Kabalo 135 nazo kotonga une église. Oh oui vient autonga. Comment église ni lobi? Garnison des adorateurs. Garnison des adorateurs. Voilà. Waouh, nous sommes très bénis par rapport à une nouvelle wana. Alors pas de lelo ce qui est vrai nouvelle o Isaiah Mutuya to kolobi lelo zali 40 ans de ministère étant que chanteur. Amen. Alors, depuis Ouana, Papa Denis, première question par rapport à cet événement. Nzembo ali bosso, Papa Denis a composé dans la vie. Oyo mukile yoka, et puis bazala qui béni. Izala qui nzembo ni. Bon, il faut parler plutôt en termes il y a album ali bosso. Parce que dire que nzembo ali bosso n'a quoi basouté parce que l'actif n'a mis 9 albums. 9 albums, mais na mis 7. Okay. Na 2 remix et on s'est les 9. Très bien. Nous avons mis 7 albums, mais banzembo na bimisa na nuté, ils ont plus de 200. Oh, ils ont JBC na bon moment plus de 200. Donc j'ai du mal à colobater nzembo ali bosso za peut-être que album ali bosso na yemi lota mwanda pour comprendre. Album ali bosso. Ti za za kelika nanga. Elika nangai. Ezali na yo kolo. Nangai ezali na yo kolo Yesu yeah. Oh na bela malali na mitu ngisate oh zali nzambe oyo ako bikisaka nakufela bamboti na mitu ngisate ozali nzambe oyo papa na ba ofele elikya na ngai ezali na yo nkolo elikya na ngai ezali na yo nkolo Yesu nzema liboso za yango wana nzema liboso to album liboso ki elikya na nga na kati nango eza nzambe batela bana yo nzambe batela kabana kati nango toza nzembo ya neti alléluia nzembo na yembaki tango nzamba bikisenga na maladi mais alléluia na bikisami pe na kati nango tango na s'engagaki na foi chrétienne pardon na yembaki natiki bomoi na ngai yonso nzembo esunga bato mingi babongola mitema na bango eza banzembo ebele eza na kati donc yango nde premier album ebimaki na 92 oui alors wana premier album deuxième album titre Kombo na Yesu Kombo na Yesu. Kombo na yo Yesu na 95. Kombo na ye. Eza nzemba liboso musique chrétienne ye mama na stade bien que déformé. Bien que déformé. Et maman petit na conférence nationale bien que déformé. Wana bien fort Isaki et ça la vraiment. Et puis tant on a papa bacha na télévision avec Mingtin. Il n'y avait que 2. Il nous a fait grâce. Il nous a imposé la mitema bato. Que son nom soit loué en tout cas.
9 albums natifs na yo. En fait 9 mais 2 remix. Remix oui. OK. Alors na parcours nyoso na Papa Denis. S'il faut dire une chose, na lelo neto komi lelo, obani musalo mwa kala, tango zota la ministère na yo 40 ans durant na ta ministère. Évolution ya musala ya Nzambe na musala yo sala en tant que chantre. Est-ce que l'évolution est allée malamu ou bien tu regresses? En tout cas, je ne suis pas en train de parler par rapport à tout le monsieur, mais quant à moi, donc je parle par rapport à mon témoignage, nous satisfait, Nangolo, na promesse et fidélité en Zambie par rapport à la Kanga. Le Seigneur m'a dit d'abord, tant à la Kanga, à Benganga, je n'étais pas trop facile. J'étais ce que j'étais, vivant dans le monde, me fréquentant l'église. Vivant dans le monde, le Seigneur a permis un jour à Koutananga, à Bingonde, ce que comme il Pananga. Totalement c'est un témoignage si tu es tiers je te vomirai c'est comme si tu totalement pas inanga na conseil là yo je vais te faire circuler partout dans le monde au même étendant la croix au batwa kangola mababi qui ça maba pambola mabaza la consoler nanzela ya ministère na yo c'est ce qui s'est fait à même partout dans le monde Natamboli partout, je suis l'un des musiciens chrétiens où il y a comme bisika mingi na monde entier, les bossa moi musicien belé na zamoko na bango na fongla bisika. En tout cas, aucun mboka moto na mboko na monde entier sans koyoka na milliers ba africains, na milliers ba congolais, plus particulièrement congolais, pe na milliers musu pe bato baza ba congolais te okoyoka banzemu nanga donc na kende partout et na mon fidélité na Nzambe. Par rapport à nini, j'ai les matériels où il y a bien instrument ko sana musala na zanango je suis pas un maçon sans bélier maçon, sans ce marteau. Je ne suis pas un menuisier sans si. Non, nous avons donc, nous avons un podium, il y a 7 mètres sur 5, on a celle en Moussala. Donc, par rapport à Moussala, Nzambe, et puis Nzamba Osunga, nous avons sollicité de partout dans le monde pour que nous soyons Moussala Nzambe. Donc, le Seigneur continue à nous utiliser. Par rapport à sa fidélité, j'ai dit que je suis satisfait pour que nous tango Nzamba Zana Biso Longo. Qui autant bon tango Nzamba Zana Biso Longo, frère Denis, mingi bazo kayo, ba quand ça que c'était facile pendant 40 ans, bandi karambala moko, bandi ko voyager, ou bandi ko tambola bamboka na bamboka. Mais est-ce que c'est facile ko sala musala oza ko sala les lots bandi onka boyer, ma merveille na ba merveille ou bien il y a eu aussi des moments durs pendant carrière na yo. Bon, il faut dire que toza moko bato ba freya to ba tracer chemin na musique chrétienne en mboko. Bien que na mboko na biso ba ko ntaka bato soka okufi. Dommage pour eux, n'a pas fait côté. La mission est encore longue, nous sommes là. Tous à mon bateau, parce que mon musique chrétienne, les qui sont au kala, ils ont bêta. Ah, c'est quand on m'attend ça. Mais tant que vous êtes au banda, tu musique chrétienne à ghetto. Et puis, na ghetto, bah comme bêta partout, ti comme yo kana bisika mingi. Et batu mingi ba bongo na mitema et puis on a zo banga mingi pourquoi parce que c'est la musique qui suki batu batie musique chrétienne na kata ba bar et mingi ba ki na bitidi batie ngo avant batie musique musu batie musique na biso mais biso ki tango bato ki ngo il y a des gens qui se sont convertis dans la musique na biso. Dommage que les lots comme la musique chrétienne comme on a bar bat boyo kongo pe bayo ki na bango ba bina masanga bazo seka ba sepela la ninga nzembo. Non, nous on a eu ces témoignages, on a eu beaucoup de témoignages, les gens qui osaient bâtir, il y a des gens qui ont masanga, faire masanga, abandonner la mbalamo, conversion et salami. La musique chrétienne a beaucoup évolué et les musique chrétienne a changé. Biso tant na biso net ba CD. Ba CD ba na musique chrétienne na période na biso. Ba vidéo ba na musique chrétienne na période na biso. Biso quand on a commencé, toki na ba cassette ba CD bimaité. Et toki au que na ville au sombi carton ya ba cassette SKC to ba SKC na o monsieur qui uta ba qui horloge amulaise na Londres na bose comme nango comme ko ya temela kene membo mo kala donc c'est qui ba cassette on sombi carton na ko vendre ba majorité na musicien vous passez toute la nuit pourquoi parce que au sort au que tu pas muto dupliquer après un jour 2 jours 3 jours ko zongo yenango bozu sikoyo ba papier duplicateur boké na photocopie bozu bozo kata na maboko bokati bozo kolo to ba sapato ise kombe o mete to ti ba kola sapato na musapi otie bina ni otia ozu papier no kata ngo na bien o bambi alo photo lelo bakanga photo monongo au trésor bisko photo to kende o kangi photo o selango bien ba ser conception ba bien OK na maison gi OK kuna obimisi yango ebele
allez aux yeux en gros bando gumba kumongo tient na cassette musique quoi cassette originale. C'est comme ça qu'on a commencé. Musique chrétienne en gros c'est un instrument. Ça l'a été. Donc à peine. Une gloire à Dieu parce que tant qu'on est bien studio ça on malam. Sur ça on malam et bandaki tout ça ça nous a beaucoup aidé pour nos albums na biso mais pour priver les albums nana ngo priorité. Ma priorité bazala kité le ba comme belé bien que plusieurs parmi eux ba si ba abandonna mais biso de musique chrétienne même on a ghetto on a souffert par rapport à la musique oyo et voilà par rapport à ça to fongole banzela par rapport même ba voyage à liboso à poto et bisous te font la guinzela. N'est pas aussi la contre la musique chrétienne. Et bisous te font la guinzela. N'est pas maman belle que le basal. Te font la guinzela. Grande salle mythique. Grande salle mythique. Te font la guinzela. Et ça y est na salle mon guitare. Siné un père. Croisement kabambar na kasavubu. Siné palladium. Tout bien autant on a pas travailler bango bien. Palladium. Palladium na croisement Kassavubu na et comment qui siné les bien comme immeuble parce que comme on a comment qui et puis siné palace sur commerce na coin ya Bokassa baba ça les belle na kene petit na bon marché salonini hôtel na boseni za c'est pas taxi na Phoenix hôtel Phoenix donc on a été pour beaucoup pour la musique chrétienne le ghetto voilà. Alors bosa bato bo sali penanzela pour la musique chrétienne lelo izala oiza lelo papa Denis mais lelo expression bato balobaka musique ya mukili musique ya nzambe musique ya mukili musique ya nzambe yo moto ngoyoka ndengwana analyse nous sala sur ba expression ndengwana. Bon moi je crois que l'analyse est juste. Il y a une musique qu'on appelle musique à mukili la musique à nzambe. Bien que les termes techniques qu'on a utilisés par rapport à la science, on a parlé de la musique profane et de la musique sacrée. Pas d'abord chrétienne, la musique sacrée. Parce que tant on a la musique d'abord commencé à être sacrée, pour écouter dans l'eau tant qu'on quitte la période de dynastie, en France, musique est musique sacrée. Et les gens qui faisaient la musique profane, c'était des gens au Bazaki, toute personne qui faisait la musique profane, la divination, toute la musique satanique. Ils ont marché à l'inverse de la valeur morale. Et c'est la musique actuelle. Et ça, à l'inverse de la valeur morale. Et ça t'a de répondre, je ne sais pas. Voilà. C'est un terme qui est technique, qui est scientifique. Ce n'est pas les chrétiens qui ont fait ces termes. Ce n'est qu'un terme qui nous coûte en gros. Dans la Bible, au dictionnaire des alliés, profane. Toute musique. Je sais que la Bible déclare que tout ce qui respire l'éternel. Je rends grâce à Dieu pour être battu. Et ça va bien, musicien, et ça va ensemble, gloire à Dieu. Mais quelque part, attends musicien à l'autre côté à saluer musique chrétienne à Minzambe cela ne fait pas de lui qu'il est chrétien. Ah bon? Non cela fait alors par rapport à Matubarmugo reprocher les lots ba comportement ba musicien chrétien ba leki ou ba yesi manabino la musique chrétienne nango leur comportement leur façon de faire les choses mingi ba comme même ko longola moins confiance na moins valeur ba pesa bino ba chanteur chrétien est-ce que lelo ils a victime bino besoin victimité ba comportement modèle wana que musique chrétienne ou musique sacrée nous tout à l'heure n'engo zo perdre ba valeur na petit à petit. Oui biso la musique chrétienne les années le Seigneur nous a appelé il a déversé ces dons là ces talents en nous pour une certaine mission. Alors tout musicien chrétien a une mission a été à se comporter n'importe comment. Or, la plupart, soit base, il y a ma camion sur la musique chrétienne, na musala nzambe, et ça peut être finalité de l'être nzambe, bon et fidèle serviteur entre dans mon repos. Et ça souka. Début est bien, mais souka n'est pas essentiel. Nga so remarquer nga banze mona yemba lemba wana. Banana bandeti ko banze lemba. Ya on pena zanaka rango et lemba parce que je suis conscient de la mission que le Seigneur m'a confiée. Ba msuba yebi na bango mission na bango te tel bango. Même le comme tous les années. Je sais les musiciens chrétiens a commis qu'on puise la musique à l'autre côté. Okay. Au moins, par rapport à l'arrangement, par rapport à la cri, par rapport à la danse, côté l'effet étranger, na katanda kwanzam.
les musiciens chrétiens, les musiciens que nous qui disons musiciens chrétiens, les autres au côté ça va danse mususu. Ndenge batala ko bazaka na nini na libanda. Et comment si ko ba yemba muke l'église. Ba yemba muke mais tamba mandosa ba kriwana. Mais na habité. Yesu kaka mais autrement que danse au babine la danse il y a l'autre côté danse il y a frère wana na benga ba frère mais pour ça va servir ba frère ba servir baza danse ya groupe wana omoni danse ya danse ya groupe wana to ebina biso même ba sebe na musupe ba sebe o yoka pe na yoka moko boy betaki na wenge mais ya na yebina ngati sukiza bango wana ndo lobi mais yo mo yebisi na ngasi sila nga chiketo mais mal kapisa ko yoka kiti o musicien boye avant matrapodio ba mela bangi ngana monite mena yoka bon gloire à Dieu nzambi ka kwa luzolo bible lobi to tika o banzube na banzete wa malamu ekona malamu mais musicien chrétien doit être un musicien chrétien doit être un modèle en tout et pour tout. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, une maison qui a été placée sur une montagne. Enfin, mise sur tout un modèle. Plusieurs personnes se disent qu'ils ont reconnu que j'ai été un élément stimulateur dans par rapport à leur appel. Gloire à Dieu. Nous avons respecté peut-être papa babila ba amwe bongama papa nanga. Nous avons 3 fois sainte mena mekaka et nous un modèle parmi tant d'autres. Musicien chrétien lelo a comment beaucoup plus artiste que serviteur de Dieu. Que serviteur de Dieu. Voilà. Plus artiste que serviteur de Dieu. Alors papa, je sais qu'on aurait un peu de temps avec papa, mais question peut ébeler. De profiter de l'occasion quand tu papa Denis. Papa Denis, il quand Moussou se dit awa. Bon, bino boza ba kulutu na musala. Et grâce pour nabiso les autres zui, le ko laoye ko représenter ba de kono banda ba musala. Pour na nini ba musicien chrétien na ba groupe na bino, ba musicien na bino ba yeba na raté. Botambo na bango bamboka na bamboka bosali ba album na bango na ndenge mais c'est très rare wale kia musicien papa Denia wale kia musicien frère Songolo Mpakala mais bino bato mokili bato ba komisaka mokili bango mo bazo sunga bandeko yo vraiment ba travailler na bango ensemble bon ngana ebité biso musique chrétienne sala ngo poto yebana te eloko le boso po yeba ngwana to sala ngo poto yebana te bino yeba de quand papa Denia parce que musana biso te musana biso sali to créer différence et on to yebana nga na kota na musique chrétienne te pona yebana ah bon jamais na kota na musique chrétienne parce que le Seigneur m'a donné un message et ce message là est destiné aux hommes au peuple de Dieu na ko sana nga nazali ko la mpuna nzamba utiliser yesu tiza matiri ko nango ya utaba mboka la yesu pe fleur nga pe kiti côté nanga donc musique chrétienne ça la rapport yebana te là c'est acquis. Mais ce que vous avez album nanga ayoki solo ayoki clavier ayoki vomo bimaki wana ndenge yango ezo beta ayoki oh nana beta kiango papa olingo lingate ekoyebana parce que dans la pochette de nos albums to comment mutabete solo ye mutabete synthèse ye mutabete nini ezaye biso musique na biso sala yango faut yebango en aval et ça que to sala ka poto yebana te mais que le message que Christ soit élevé et honoré. La Bible déclare que car lorsque vous élèverez le Fils de Dieu, c'est alors que vous verrez qui il est. Donc, tant que vous avez qui combat Jésus, ne savez que te ko yebana. Tout ça là te to yebana. Pour rien. Non, ngana la musique chrétienne pour chanter, nanga pour doubler na yemba. T'es loin de là. Soko yepa nanga pona ndengona na décourager no kumeki ko yanote. Kumeki ko. Ko yate. Na ba voyage pe. Bon, ma promesse à boy. Chanter kaka qui ça répète. Ok. Tenga quand même na voyage na quelques musiciens nga net na musicien mona za ki na ye. Na bana za na ye za po imba musicien nga baza na poto. Ah bon? Roger Limbaya. Na meme na poto na tika famille nga na tika bana nga na tika Aaron na tika Gédon na tika Basilit na meme Roger Limbaya. Un musicien na meme to kina Allemand to sel musala ndeto kozonga bien que après na zonga ina ngo. Donc tu sais quoi ça nkuna? A kene na Allemand, c'est quoi tant to zongi église on a une invitation ndi na tini sel mikanda ale ndako kenaye en Allemand. Pour na libérer musicien na pako, musicien na za ki un musicien modèle. Il était une grande bénédiction pour moi par rapport à son comportement. Il y a un accepté qui kende, mon ana a kende, ben Nzambe a quoi remplacer mususu. Et là on mutu ezanini. Na même pas monsieur nanga na Johannesburg. Tu peux être concert na Johannesburg, tu peux être concert na Pretoria, tu peux être concert na Durban, Cape Town na kenda nga mo de reprise, mais na même pas mon nanga. Ah bon? Oui, bon nanga.
mbongo nanga na ke toke to vandi kuna pendant un mois et na bandi osaba activité na mbongo nanga politique azala gite te ba politique ba gisima mais politique était parce que conseil nanga et ba côté na ba rapidement pour na réseau immunitaire pour rester mbongo ça na za mbongo belete mo mutu mpia bon pia kate yo ça c'est lo le peut pas être c'est tata nanga mais so apesi te pone angote ngalelo soki peut-être trop balinga bengisa na musicien toki na poto na boya poani bien na biki ba musufu na buni anza musufu za so komika ba bangulu te ba okima musufu ba okima bakanga pena ba kama bangulu wana bon na ibna mukili ba ndako sala mise chrétien ba kize ma bangulu mo tuna bango ngana ibna ngate na ibna te bon na yo kana yo kama tuna bango pona tuna nga bango te mais malgré ça que biso tam to ma mise ba poto sont des producteurs des managers na musique chrétienne to souffrir nango mais quand même ndeko musufu bazali ba memba musique chrétienne na poto ba kene na batongo pe bazonga musufu miso ba kende miso ba tikala miso ba bazonga voilà merci beaucoup to zo nzembo parce que na ba ndeko ba osilika balinga ba vona mélancolique bon ce qui va to yemba neuf album mobimba te bien c'est nyoso te to pona kaka oyo ko yaya na mon esprit sikoyo nzamba osunga biso pour que to servir bando ba tala biso nzembo no yemba ngomba to yoka mulimo nanga ikoza na kimia kaka sepano yawe ko bikana ngai utie pa na yo ndongu ya nanga posele kimelo na ngai na kokite ko tilenga na yawe koloyoka libondo nanga tozape moko bato oyo bakotsa koloba na musique chrétienne atampa si eleki minyoko yango yo atama koseka ngai ngana yebi ete akotika nzela na yo te boyonkolo na ngai kamata loboko na ngai tambusa ngai na nzela yo nde bomoi na ngai papa yo nde likya na ngai nafukateli yo yawe papa na ngai yo nde bomoi na ngai papa yo nde likya na ngai nafukameli yo yawe papa na ngai katina maboko na yo na ye komi bomai sembola loboko na yo na bomoi na ngai kolo Yesu Yesu yonkolo na ngai nakobanga lisusu te mikakata no Zambe ayebi ngai yonso ako sunga beaucoup pour le passer. Non, franchement. Non, ça va. Tu me sens franchement. Pour ça, la question est sauter. Mais parce que tu comme maman, Thomas, apôtre Pida, Kasongo. Thomas, tu as que Moussa Lianzambe. Oza pembeni ya frère Deningo n'est pas un frère. Banzembo na ye. Isala yo nini na vie na yo. Premièrement nous na remercier Nzambe o ya sali biso grâce to mona na lisusu. Pe na pesi merci na ndeko Stema ina tous les héros dans l'ombre. Merci. Et aussi à Roger Kinkani la motivation o pesi biso place. Je suis vraiment très content. C'est-à-dire ce il faut na lobela pona papa Denis. Banzembo ya papa Denis. Ezana no banzembo oyo et accompagner conversion na ngai. Ah ouais? Ça dit ce ko bongo la mutema. Oui, il est vrai que na mbaki message. Mais banzembo et accompagner qui? Ezali banzembo ya papa. Donc à chaque fois zo gumba, à chaque fois zo sambela. Oui, à chaque fois na vandaka
na kanisaka mingi banzembo na ye. Et pour ne pas s'arrêter là, il est vrai, ebani kenga na leli suna mboka te, ça faisait un temps na leli banda. Oui. Et quand je suis revenu ici, c'est Papa Denis Ngonde, oyo vraiment nanzela ya ngolu nzamba sala ye, nanzela ya banzembo na ye, nde asunga kinga penza pona ko s'installer encore plus davantage par rapport à makambo nzambe awa na Kinshasa. OK. Ce qui fait que na ba activité mingi na sala to sala ngo kaka na ye. Donc pour moi, Papa Denis Ngonde représente beaucoup la preuve au moins vraiment. Donc vraiment à tout moment. Et ça a plaisir au Sanaté. Ce qui est vrai, mais tout le c'est quoi événement où ils se préparé parce que l'actualité n'a pas allélo. Franchement, je demanderais à travers le monde partout besoin dans mon kili. Il faut mettre la main dans la pâte pour participer à l'événement Oyo. Moussa Nzambe c'est au travers de ces serviteurs alors Papa Denis lelo oyo ce qui est l'événement oyo il y a 40 ans mais avant tout comment on a vraiment Église Corps de Christ ils allaient frappé d'un malheur par rapport à la disparition à maman Olangi. Alors, je ne sais pas si vous placer un mot et puis moi témoignage. Est-ce que vous avez d'abord couple wana parce que bah on met bello nzamba sal qui base la pembe na ye base sur na bisoté okutana couple ndenge ne sokutana na bango témoignage ni amala mozo garder ya bango et puis par rapport à public était la biso mukile était la biso moniko placé par rapport à disparition ya maman Elisabeth Olangi. D'abord Tony Kolo, la Bible déclare que celui qui est le maître des temps et des circonstances. Et vraiment, l'événement est douloureux. Pourquoi papa Koufi il n'y a pas longtemps? Et quand on est vendu près un peu plus d'un mois, 8 mois. Et vendu après papa Bimi, à peine Bauto Kundaye, 3 jours plus tard, maman Koufi. Vraiment, toute séparation. Ce que ça, na leki, moi si tata yaya zo kene poto kutu. Ça c'est une bénédiction. Qu'on s'abatte na poto. Mais pendant que vous se séparez na yezaka douloureux. Même c'est kutu okendo ali bela ici tout le monde a soutenu physiquement et tiraka lola. Donc il sera passe. Et tant que papa kufaki na saraki nzembo. Ah bon? Na saraki nzembo na studio nanga. Na saraki nzembo na keuti kila bango basaki pe clip batini mtoso clip na tinaki. Mais oyo ambalo papa ya maman na salité gloire à Dieu pour nanzamba belo motet. Et ça passe. Na yamba mambala mingi Papa Denis na lokola tozaka na période matangango to profiter to la maman peka na nzembo sala ki papa soki moi image na yeko zala est-ce que moi malobe ko zala surtout yo comme moi morceau moké pour na ba ndimino sur CFM ici baza éparpillé à travers le monde ba Hollande biso c'est là yeko zala bénédiction na yebite suna croisu ko yema nzembo ko te yebite biloko moko yaka ba inspiration Malamu papa Olangi Eli kezali tokomonana Namboka na tata tokofanda libela Elongo na banjelu Malamu Malamu mama Olangi Eli kezali tokomonana Namboka na tata tokofanda libela Elongo na banjelu Kende malamu yango eza nzembo nayembaki mpo na papa na dedi yango mpe mpo na mama na eza pasi nga na de temps nazwa mpe temps kozala na bango elongo na yambama kuna epai na bango mpe naleka mpe na moka bato bazwa mpe baenseignement kuna donc bazalaki bato mo bazalaki accueillant ils étaient vraiment tous deux baparents
devant bato basala nzambe devant bana babenga biso bana bazaki ba parents et bapima biso même mbongo na bango bapima biso yango te conseil na bango bapima biso yango te nzambe azolokumu nga nazobondela nzambe mingi papo ya continuité à Moussa Nzambe. Voilà, je suis en train de réfléchir. Nzamba Salangolu, faut pas ça mater. Pour te ce qu'il faut pas ça la destruction peut des bandades aux ana kata ministère. Alors pour na bandemi sur CFMC, se comporter comment après disparition en couple au langue. Ndekono so combat spirituel, naza ko pesa bino ba condoléances tanga pe ba encouragement nanga. Bible lobi kufa. Il y a un jour, Otobotamaka peut jour pas koufa ezali. To vivaka peut to koufa. La mort c'est une réalité na bato basambe la te. Et alors mutu ezalaka été souka peut sima koufa de vie éternelle pesa. Il y a pas si o ekovanda pe ko bikama nanzela tourment à moto, il y a encore une vie éternelle. Oyo, bato va travailler na fidélité, bato va travailler katina nzambe en toutes circonstances. Bato ande bakota na lola bavana na tata elongo. C'est cette vie là oyo tozo mema. Bible bate toza ba paya na sa moyo. Toye bango c'est une réalité. Et kufa eza normal na bato nyonso. To kufa na tongo, to kufa na mbili, to kufa na poko. To kufa bo bébé, to kufa ba jeune, to kufa ba koko. Tokufa soki ndenge na accident na pendaison na poison na ba noyade na ba moto tokufa yango kiteke tonza mabwaki biso tokufa kaka tokufa malika bo oyo ba ndenge ni kokufa dans le Seigneur to libanda Yesu. Amen. Alors bandeko nyonso ya combat spirituel, je pense que c'est le message du papa Denis Ngonde oyo azo kabola mawa na peuple congolais mobimba na église corps de Christ mobimba. Je pense que c'est un message très très important où il faut tout prendre en compte. Et tito que nous tika maman la dernière demeure naie, il faut bien tous dans la attitude moko ya malamu musala nzambe ou pas chrétien ou pas chrétien. Moi je pense que mon langue ya sala qui oyo il fallait ça la pona mboka na biso. Oui, et puis le moment très important. Oui, papa. Papa post spirituel na bango na mboka. Il faut reconnaître que ceux qui prise de conscience des combats spirituels. Il y a kokila. Il y a gêné na réalité combat spirituel, réalité il y a malédiction familiale. Papa tozo na nzela ministère combat spirituel. Malgré magolo na bango ba rumeur. C'est wana za makambato eza mauvaise interprétation un message parce que message ngapena okango mauvaise interprétation. Bien comme biso bana to wana fanatisme. Pour ce fanatisme, tu dois interpréter ma camouflage au le bangon de mabe et puis tu vas te y donc ce que le lot comment na kokila to comment côté mais là-bas démon to comment la réalité il y a victoire les colo ba démon trongola ko banga c'est grâce à ce ministère là faut te reconnaître en l'église apprenez conscience dango par rapport à combat spirituel par rapport à kokila ndé yango côté l'église l'église même comment appliquer ngo na oba go boyango le ba comment appliquer ngo donc même qui aspect wana kat évangile mboka. Merci Papa Denis, nous allons prendre le dernier virage de notre émission d'aujourd'hui avec le papa de Ningonde. Nous sommes très très bénis aujourd'hui. Bino botela biso à travers le monde nayebi ke sika bozali et sengoton de mitin parce que ceux qui te coûtent nebo étant musu semaine prochaine kozala libanda ya mboka ainsi de suite mais le quoi tu eu occasion wana vraiment nzamba zo lokumu. Alors papa tu comme un dernier virage à l'émission tout le bila événement au toza ko bongisa 40 ans de ministère papa de Ningonde ikozala ndenge nini. Gloire à Dieu pour pesinga ngolu na vive 40 ans na misu na dike pe on dit mettre 50 ans pe na obikango. Amen. To bongi sango boye. Naza mutu na samba na église ya CBPC. OK. Naza membre ya Kasavubu. Te o Kasavubu za moko ba église na biso. Ngasi ko ya commune ya Kinshasa croisement Itaga Bokaza. La première église ya ba autochtone na ville ya Kinshasa. Et sangsa ba nani ville na ville ya Kinshasa première église o etongama na ville ya Kinshasa ba autochtone. Ezala côté ba catholique côté nini les églises ça Itaga wana. Oh d'accord. Les églises Itaga tongama wana tout a fêté 90 ans micro il n'y a pas longtemps. Wow. Tout a fêté année passée il y a 2 ans tout a fêté 90 ans na biso. Donc
na sambela wana to na festivité ngo le 24 juin oyo. Oh. Donc tu as 10 jours à pas 10 jours de le 24 juin oyo yanga na kozema Itaga na Bokassa na koyema na ba chorale na koyema na chorale liboso na bandaka na koyema na orchestre liboso na dirigent église na koyema na bango pe na koyeba banzembu nanga. Donc boya to bande longo na bino et puis surtout c'est le 24 juin wana toke le 8 juillet to ce qu'on a cadre la communauté na biso na cadre ya province ville province ya Kinshasa na communauté na biso na région na biso ya ville province ya Kinshasa ndeto ce qu'on a Kasavu bolobi wana l'église lokola lisala sebebse lisala eza no la gambela kaka na coin ya force wana l'église wana le 8 juillet en plein éwan to sala siko concert d'ouverture o église na ngeza ka mo bonissimo auto sel meto bandali boso mais concert auto lancer activité nyos eza le 8 juillet oyo na église ya sebebse sala na Kozema Gambela na Fox à partir à 15h toko zalawana à part ba condition ça te muta kota non on est gratuit surtout longwana toka siko le 22 juillet etikani ni ndeko neve national ndenga sala ki mikolo leki na ndeko Charles Mombaya asali hommage à ndeko Charles Mombaya pe à son âme et a sali pe mbaloyo ole bazelanga na kufa mais balingi mbalo étant vivant basa pe hommage sote bayemba pe banzemeli monanga ba reconnaître grâce au Nzambe pas pour nanga kata musique chrétienne na mboka oyo préparer na mboka oyo yango basali le 22 juillet salle nan ba pèse précision te de la concert moko galant ya gala pardon concert moko ya gala et zala na salle moko quelque part donc na pèse précision te on est zala avec participation pour ba to ba honorer Nzambe na ministère nanga à part wana ndesi ko toze la mikanda na leto côté ki ba mikanda na l'état noter les vitos la réponse ta bango pour to sala concert moko populaire na rond-point ya Wileri na Wileri entre commune Kinshasa commune Barumbu pour ça fief nanga to sala concert mo na rond-point Wileri concert mo public et zala wana to lungwana to sala fikin to sala terrain municipal à Delvaux to sala pe na terrain municipal ya Njili na Saint-Thérèse wana to sala pe na fikin pe to sala na Afrique du Sud na Libana Mboka na Pretoria na Johannesburg pe na Durban bata Cape Town to zana ko négocier bientôt na obi Libana Mboka pour que ne négocier ba contrat to sinesco contrat pour to sur mon téléphone à part l'Afrique du Sud to za pe na Congo Brazza to sala conseil mo na Brazzaville mo na nini na Pointe-Noire à part bango to za pe na Angola na sala des conseils mo na Luanda mo libanda Luanda soit nyoso ba na Luanda mo za la conseil populaire mo za la concert ya gala to za na contact to sur la Papua Mikolo et à part yango nazana concert na Canada nazana concert na États-Unis et sukunza masungi pe bamboka mususu na kati ya Kinshasa wa bato bashi babenga lelo baza pe ko bongisa suka to zu précision na hôtel de ville papa ba journée auto tseki wana nde to ko placer yango apa onde ko niveau national a organisé pour na tia na biso na bandeko mususu na mission chrétien mususu biso mo pe na niveau ministère nanga na bandeko pida bazala pe so fait partie na organisation nango apote pida donc tous organiser pe tous on des concerts à gala est-ce que to benga bato ba ko reconnaître que on a été une bénédiction dans leur vie dans leur ministère to benga ba mbaya to fêter le ngoj no mocation de grâce il y a VIP et vous allez mi balé donc c'est assez ça mais par rapport à ça ba festivité to banda le 24 juin oyo kino na décembre nous sommes bien on est là pendant tous ces mois là de juin juillet août septembre octobre novembre décembre fièvre donc chaque mois tous la activité moko munene to activité mususu net église mususu basani na boma ba bible bango basala 3 5 6 églises banga pe ba honorenga ba benga na sala concert mo na boma et puis batu pe matadi ba benga na sala concert mo na matadi et pendant tout ce temps là ndeto ko organiser ba concert wana na sens de ba festivités zali par rapport à ngo ba journée acte de grâce ba concert pe ba conférence de bezali nous appelle ba veillée il y a adoration on a organisé l'église na zotonga et ça sur place chez moi on a organisé pe nous appelle ba conférence on a organisé pour ba mission mususu o ba reconnaître que na ba ko reconnaître que na ko zani bénédiction pour eux par rapport à expérience on a ngo 40 années et na ko partager expérience tanga spirituelle pe technique na ko bengisa bato baya et Nenabik to Salango, comme par rapport à tous ces par rapport à cette activité il y a 40 années, il y a 40 carré musical à Bissau. Alors Papa Denis, ce qui est vrai 40 ans de ministère,
tu ko célébrer on a mon colon mon côté hein aux tellement vaste au certain musala makasi pour na biso peuple congolais et puis à travers le monde mais ce que je dirais bande ko sur bazali bande mboko c'est le 24 d'abord. Parce que Bandelisa le 24, je fais en sorte que Bosso est réussi. L'église n'a pas na mission. Donc on a monté aux églises, on a papa na biso, il parle ba mission mingi. Le pasteur Kondo à Kondo. Il y a mon mission, il y a na Sebeko, ngana na CBFC. Il y a la mission na Sebeko, ngana mission na CBFC. Voilà. D'accord, c'est très bien. Apôtre Pida Kasongo, le colosan organisation. Apôtre, Bosso organiser ma ndengeni parce que faut dire une chose, événement le Bosso, il y a un monde qui ça élan dans l'événement ce Kolandawana, tout le monde a bien organisé. Est-ce que le comité vient vous mettre en place, ça va déjà jusque là pour qu'il y a 2 jours pour honorer Papa Denis? Ah oui, jusque là pensa organisation aucun de bien. On est en train de réfléchir encore plus parce que Ningauti Koloba 40 ans c'est pas peu de choses hein. Et surtout que Papa Denis Aza tellement mounene. Donc je l'ai dit par rapport à Misala ou il est qui tellement mounene. La raison pour laquelle nous avons profité de l'occasion, même pour la bandeko, talabiso na net, soki likanisi et Mathieu na mutu pour na 40 ans de ministère, il y a Papa Denis. En tout cas, qu'on hésite, qu'on contacte. Sponsor Azate, Nazuna sponsor de Azate, Nazobon de Lanzam, 24 sponsors Azate, le 8 juillet sponsor Azate. En tout cas, dans la émission Oyo, peut-être Bando Baosimba Manabitema. Donc, de quoi Monique Komate na Makanisi, donc on est là pour ça. Contribution à eux aux Alamala Moumingi, parce que chacun de nous n'a banzi même Bao Bozali Banda Kuna Boebi. Musique oyo Papa Denis Ngonde abeti nini sala biso na ba vie na biso et sunga biso na mambo ebele. Donc tout ça vraiment ouvert, tout ça très ouvert na banzi pas opesa numéro na ye. Mais quant à moi numéro nanga WhatsApp ezali 00243 81 69 71 072 00243 81 69 73 072. On a un numéro dans la WhatsApp. Je profite aussi de l'occasion pour remercier premièrement Bino la presse, Ndebo PC cette opportunité au Yana Sika et puis aussi pas à toute l'émission et pas à Roger Kinkani la motivation et aussi il y a Willy Caps Kinkela et Tozalarana vraiment tango nyonso. Et na rappelé lisusu bana ya bandal de partout bozali. Matanga ya maman na biso Griseline na ya Louemba PDG ezobima déjà lobby vendredi. Dans lobby vendredi obima ezala na commune ya Bandal hein. Donc bana bandal de partout biso surtout kutana wana parce que tobo sanate comment bande ko fréquenter na dibambo mawana na coin hein. Donc l'obito Zalawana, je profite aussi de la même occasion pour souhaiter bonne arrivée na Vibens na Yatimbo na Suisse donc na mère doublée tout les rapports na matanga bien aimé lilo banzambe lobi tolela na ba bazolela ezala ozawa piyaka tolela na famille ezape na famille moko o to salaki na bango elongo temps ebele. Et pour terminer, nous saluer Judith Makelela depuis l'île, puis nous saluer Sumbote Ebele, assistant mon frère Ludovic Molila, et sans oublier notre salon Oezo Bungsebiso Sukio Tozanango, salon Jiwan. Là, c'est vraiment notre frère, on a appelé Moutema, Alain Mouaka. Donc c'est ça, donc je pense que c'est tout. Alors merci beaucoup Papa Denis pour nous compléter apôtre Pida Kasongo. Est-ce que le monsieur Bakazali va contacter Moussousou au Bandeko Bazali Banda Yamboka va participer pour un événement d'abord. Gloire à Dieu. Je crois que ndengena tolo parce que ezali que nazana sponsorité. Mo naninga ami ko courir nzambe nazo tanko bondela mingi mais ce que nzamba si motema na yo on sponsorisé biso soit on financer l'activité na po ba activité c'est belle penza maintenant que na Afrique du Sud papa ba contrat et now que na Afrique parce que c'est moi même qui organise mais na 4 Johannesburg c'est moi même qui organise et à part ça donc nazana besoin penza mi solo l'activité baniment de juin ti
to comme na décembre je vais aller aux États-Unis na Canada na sa activité nyonso wana ngani ngami usana nga ngai moko na produire ngo bandai bande pona za pe producteur nzeko yo nzambe asimo te manondeko osunga mana nzela album nanga ata phrase mo album nanga isunga kayo e consola kiyo e da kayo opusa peme na nzambe tango yango yo ya ko céder na ya ko seme pardon na musala oyo bali ma téléphone ngo so ngo contacter nga d'abord mon numéro WhatsApp est 00243 89 91 03 106 la bandeli 00243 89 91 03 106 deuxième numéro nanga solingo benganga 243 8 plus 243 81 077 46 21 plus 243 81 077 46 21 na pesi bino ka wana po examiner nzamba pomola bino so côté na Facebook ozwanga te po te c'est le cas déjà na sala ngo nde ba demande ka te na le cas déjà 5 mais soko 5 mais comme bloqué aso tango vana pona obimisa ba muso ba benga te ba commenter et examiner te po te tout moment musala nzambe mais malamu côté na WhatsApp ozonga facilement so penza masani ngolete na Facebook kutani ke na dégager ba mususu na kinanga ko yamba mais nazana poste assistance na bino ya mabondi na bino pe ya misolo po ete ba festivité oyo eleka malamu voilà likama loba na yebi ke TV zangonga c'est votre qui na poste ozana yo penza ata 3h 4h oyemba to sepelaka mais malheureusement TV zangonga bandeko mususu ba continuer na ba milulu eza ya kobonga po ba ko participer surtout dans les vacances bandeko mususu ba nchasa ba ko mona yo est-ce qu'il y a un message par rapport à émission na biso lelo? D'abord, je vous remercie, Bino. Merci. Nayo na les zéros dans l'ombre, ba cameraman nayo. Je vous en prie. Na j'étais à nos Sorazali. Zama pour mon abino, je sais que cette émission va bénir beaucoup de gens. D'abord, ngamu ipe pambolinga. Merci pour na nyoso, merci pour na pote pida. Zama pambola, merci pour na papa Roger. Batuma ni meki tout ça la mission awa. Merci na mon papa Semen Nzamba Saningoluke yo o nimiko yamba ngai. Et nazolo bakpa na bat nazolo réitérer susu na batu. Bosunga biso pour être 40 années oyo ezala réussite ata moi des chiffres ça là bien ça pour nous sala nzambe et puis nazo senga bande ko bosunganga parce que je suis en train de construire une église à 40 ans naza que pas na ton église à 40 ans et ça na balcon et ça na balcon na bari mina zéro tout ça na porte puis d'accord ça peut pas réunir kuna na bani otonga c'est une grande église c'est un grand temple et ce kanini na zotonga on a besoin de apporter ma pierre na 40 ans na construction église wana et ça na croisement obiliseka bamba na commune Kinshasa autre pauvrerie ozo kene vers maison communale Kinshasa balabala liboso ka obiliseka bamba banda avenue liboso babe yango Sankuru au côté avenue Sankuru oleki baba liboso mi balé na balaba misato babe yango Kabalo de croisement Kabalo na Sankuru Kabalo 135 côté église ya Pasengo Imulunda kaba côté wana baba le landinga azana kweba mbazana kati donc au komika wana Kabalo 135 autour de l'église à papa de ningo ndi bata benga yango au mona ngana même contribution na yo to somba sima to somba bakaya to somba bibende pour to comme ko couler déjà béton côté ya balcon ya ko sunga biso nzama pour bino spécial 40 ans ngande ko na bino ndeko de ningonde frère de ningonde evangeliste de ningonde chantre de ningonde pasteur de ningonde nazo organiser 40 ans à l'occasion il y a 40 ans carré musical nanga au contexte à toi ndeko yonde muto sunga na album nanga o sepse motima nanga ndeko ablumashi abenga bina par exemple biki to nengi no lobinde ninga papa posa nanga osi to bomba komenga bite posa nanga zaka na sepila elongona bato yo basunguma nzela ministère nanga voilà. Amen. Papa ko bongisa la biso vraiment quelques morceaux to sukisa nango alors apporte un pida malingera na bakisa élément moko boye Ludovic Molila hein na Alain boutique charismatique na GB babina sengela ba papa de ningo na mon SMS ekoti so ya boyemba ofuta nyongo nanga donc c'est un peu ça on dit bazar même likanisi nangai papa trop bokisa tama 3 morceaux to ko nango mo mobimba etanga na désannoncé to ko sukisa na banzembo wana biso to penser pe na bande ko nyoso
à travers le monde. Merci n'a pas de Ningon de pouvoir se déplacer pour y servir. Merci beaucoup à l'apôtre Pidaka Songo. Merci également à Roger Kunkani. Espace la motivation. Deningo de TV, na YouTube, dans salon bientôt ils sont dans une semaine. Bah aux informations nyonso, bah activité na sala na États-Unis, na sala na Luila, na sala na Maduda, na sala na Kinkonzi, boba na sala na Mbandaka, bah mona ngokuna, na sala na Kana, bah mona ngonyusukuna, bah tala bah mona. Merci Papa Denis, c'est un plaisir. Merci également à mon vieux Willy Kapskinke là. Merci pour notre frère opérationnel, Coco Dilasso. Merci beaucoup à mon vieux Willy Kapskinke, la Duvalier. Merci beaucoup. Alors, merci à maman, à sœur Nabiso Anne-Marie Konga et puis René Kokila depuis Paris. Pourquoi pas aussi Laki Silouba qui est aux États-Unis. Moté Mahani na Luntadila depuis les États-Unis. Merci beaucoup, mon vieux. Merci également à Gela Nyondo, grand prêtre depuis London. Et puis pourquoi pas à Chine Mbenza de la part de Coco Dilasso. Merci aussi, bien sûr, Nanawe le quitte plaque des dons, Maman Nangaï, hein, la première dame de Lausanne, yo l'ingami papa de Ningonde Yeyo, Maman Andiri Djelowa, elle n'en fait pas comme les autres. Bien sûr, Moté Mavego Belisha. Merci également à mon vieux Djongonda Imen, la terre avantageuse. Pourquoi pas aussi, Bandekoto à travers le monde, hein, le boss américain, Fabrice Nteka. Tchaloboko Awa, et ça l'a bien, Tchaloboko na Mamanzambe. Le boss américain Fabrice Nteka, Papi Mamale, le russe congolaise Malolo, Bandekoto à travers le monde. Et puis Mavou Bavou Ben, déjà na Kinshasa, na Venabiso Timbo, na Suisse, déjà na Kin, pour que tout le la maman, na grand frère Watika Gibiso avec beaucoup de plaisir. Alors, Papa Denis na Tikio, je remercie l'équipe technique, Maël Sadiki, et puis Château Rendu Wali, Gloria Olangi, président Regan Ouassissoa, tous les amis bien sûr, Noël Ntound également, merci beaucoup, je te vis ici, merci de l'assistance. Nous sommes à la fin et à très bientôt. Au revoir. Ofuta nyongo nangai, osilisa mapasi nangai, zina nini na nyokwama, osio nyokwama po nangai, nakomi na suka. Makasi esilingai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo aba papa okokisaka yoso mokano na yo ekokisa mapona longola soni na ngai kausa mapota na ngai bongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobe na ngai azali na bomoy nakobanga te mosikoli nanga azali akolobela ngai azali na bomoy nalukaki lisungi na bato bandeko batuki ngai balobi likambo na ngai ekoumela kolozali wapi olakaki ngai okotika ngai te olakaki ngai okobwaka ngai te nabeleli okolo na ngai ye yano na ngai molili olele ezili na mitiki epai na yo kolo yo Nzambe
ezali yozali Nzambe na mawa ngai na tato lingoli na sengi ngolu na yo kati na bomoi nanga na kangami na pasi yonde mobikisi nanga olongolanga na bongu ngana kokili susute kondima kozonga na bombu ya satana nakanisi bolingo na yo kati na bomoi nanga kombo na yo Yesu kombo na elonga kombo na yo Masia na kolonga satana Merci beaucoup. Merci. Yasika eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie Koutia kusia balala. Na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala Suka nelengi basuki wana te olingi kolia bio ya kambangu na Restaurant l'Orangerie. Na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali. Kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na PCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Semai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semai.